Moté Balandia DKSNet, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise. Route numéro 1, bon mamata du Mwanda. Retrouvailles à Bayou Wenge, 4x4, Basangani Lelo, na stade ya Martyr et Wenge baza bato bakendaka sango naza pena mwana mboka mokonzi ya Japon et to mekosola pe mwa mukena no toyeba ndenge kaka masole ezolekela koto boni sape. Oui, ça va bien, mais c'est le journaliste qui m'ezali. Kombo na yo? Monsieur Gires. Monsieur Gires tomoni obeti babilele poto eza pe na poseye babilambo lati. Bon, babilamba na lati ensemble ya lobeza te yo alataka somona da Weston na makolo. On lati sona donc eza likambo koma. So la ta forme oza mwana poto obundaka pona forme oyi. Parce que ces événements moko boza surprise moko basali biso auto pensaki te. Mais tout le monde donc il fait 5 ans passés après donc et ça libiso donc tout ça na marqué toute souffrance et guerre baso tout sabiso pona mboka mais nzambe alingaka mboka oyo donc événement oyo et ça libiso bien et ça libiso sonner donc nenge salemi to biso jouer et ça limizati donc to comme sika nzambe donc to 5 pe na génération ko ya sima bala un exemple batala kaka biso bayaya na bango nenge to komi idéologie ngo yango donc balobi vetika biso na masola forme donc likitendi to tika ngo ka soko kufi donc so kufi te idéologie kitendi donc ko aussi les ati donc ngana osenga vraiment donc kaka conseil ça la bien masole les ka bien donc kimé les ka donc ko sala biso esengo lisusu makasi tolo bana mwa muke bato babanda masola wenge zande bango est-ce que ko se souvenir lisusu date wenge pende bandaka masolo bon ce qui ko se souvenir sous date e bandaka masola wenge parce que ngana za vraiment mona wenge depuis 1995 96 naza petit mwana muke ti wenge bandi naza muke nazo kendaka ba concert a wenge mingi nazo binaka nasalaka pesta ba lokole simbaka te natikaka masolo wana ndoni nakotaka na masola forme to betana mwa muke lisola wenge esalaka ndenge nini basangana baimboka babeta mindule ezalaka ndenge nini mwa réalité lisolo ezalaka ndenge nini po bato wana basangana. Bon, moi, en réalité, les soleils zali, et ça, quand on est de salaka massa, yoko po sana talent na yo, ngape na sana talent na ngenge zalaka, et c'est ngité ya to ça les locaux po ça les locaux moko. Bon, yo ebika ndenge na masola ndu les zalaka pe masola là, tant que senti que loko comme mona na mai, mona moko na moko comme ko senga na ki, o ngape fona sala na ko na ngai, parce que ngape na sala o eza ya ngai. O pasengi ngape na sala ko na ngai. Mais ça qui séparation on est sala ki balobate ki wera na jibe bakuta na kate non. Basa ba mi bakuta na basolo laka wana za masola ndu lekole za polémique donc to ya olandele ezate mais muto asa mukolo aibi solo ya madologie ngo ndenge ezalaka donc bazalaka bakutana ka basolo laka lelo lisusu ya ngwana ilaxiki donc ezalaka toujours même moral tozali sanga union moko papa moko mama moko donc ya grave ezate nango balobi te ekola auditeur asali lisusu loko oyo esala lisusu to sangana après 25 ans passé après ba petio bazalaka mike bakoma ba grand garçon babota bakoma ba papa to kutana lisusu tozongisa lisusu loko ngo ndenge ezalaki donc esali ngai priorité moko boye pona pensaki te donc naza na esengo moko boye donc nayebi te donc esali nga vraiment kitoko makasi donc wenge yango wana ezali leader na bango nyonso ndenge bazalaki ezalaka nani bon leader na bango nyonso ndenge bazalaki we bazalaki leader JB pas azalaki leader mutu azalaki mokonzi moninga azalaki te mais bato baloba Prince Alain Makaba nde azalaka leader bon Prince Alain Makaba soki azalaka leader parce que eza na bamasolo misusu ya kati oyo ndenge ebetamaka mutu alibanda koyeba te po yebango mpo ezala mutu akati mais Prince Alain Makaba azalaka leader te ezalaka mpo kosingama makambo ya mike ndenge ezalaka mais wera nde leader c'est JB leader ndenge masolo ezalaka donc au commencement toujours la parole c'est JB wera nson donc ndenge ezalaka kaka masolo yango na bato wana mutu nino banda kosepela na yo azalaka mpena soki azoyemba ozoyoka vraiment bacharge pour les hôtels donc na ntan wana mutu abanda kosepesanga makasi lokola JB azala ete na ndolinga bango nyonso mais JB eza masolo ndule so ndenge aza na talent il faut kondima ye mpe vraiment azalaki na buyo est-ce que koyeba lisusu baalbum oyo basalaka na kala batitre ata mibale misatu mine bon batitre oyo basalaka kala nga nayebi kaka mulolo yikima yango wana nga nayebi mulolo yikima e mulolo dansima ya donc yango wana benanga nayebaka nzemu na no préféré mingi ntango naza moke soki na ye na tiango nazoyoka ozomona siko mere na pala zotunanga longo jika si elinga ndulo ndenge na bimama nalingaka jibe makasi nalingaka un jour ndenge mpe nakokola na mona faso beta soki nakomi na bamoyen ayemba ngai
tout ça là moi muke évaluation par rapport à génération na génération ya lelo oyo ndenge moneli musique na biso ekendeli ezwi baligné na ndenge tozalaki na kala nini oyo yo koki osala remarque par rapport ya ndenge ezalaka na génération wana ya wenge. Donc remarque on a kosala remarque ezebele parce que na terre ba veta ndule wana ko beta ezaki ba chanson moko éducatif oza ko éduquer masse eza éduquer mamoko mutu donc lelo ba musique biso to ko mona o to ko penser te ki to ko mona mais to ko mona ngo donc esala nga bien te na fani na ndako natala papa na maman basotala nse moko ezebeta mais ça trop serci pour na biso ba africain donc ça vraiment passe donc ngana ko senga soki berere ezalaki pour na génération oyo bala un exemple oyo ba meka un peu ko chancer ba meka un peu ko limiter donc ko imiter bango quoi. Donc pas seulement exemple on a dit ça là vraiment bien parce que génération oyo la génération on a différence à ma casse parce que le lobby somo ko to somo na ba âge mo mona mukia ko mela bombe ta so mela bombe ngana ko libone bi trop gité mo somo na mona moko boma kama ko sala ta zo sala mo somo na ndule moko bozo beta mo sasa mutakala zo bina mutakala pantalon yo solibanda ba ona fanda papa za wana na mama za wana baso ko idike mas nini eloko ni baso ko idike donc ngana ko senga mboka na biso za mboka ba artiste bazali mais na ko senga mpe ba me kompe ko fanda lisanga batala ka ba clip ko ba ko salela biso na ba teste o ba ko betela biso et bien parce que poto suivre par exemple o salaka ya wenge oui peut-être yo sala ki ele ka wenge donc bona ngai vraiment wana e sala nga pena fierté pe sala nga bien makasi parce que génération tolo bana moi muke na ba projet pas à venir pour ba wenge basangani mais nini oyo yo ko kyo bakisela bango lelo na mboka na biso basala production ezate lelo bave na biso babeti musique ezwa top alikolo et lelo oyo lokola jeune nini oyo kokyo senga na ba leader na biso ya wenge ndenge basangani ba projet nini oyo vraiment bakokyo tchana ligne pour que mboka na biso pe ezwa ligne mususu na musique. Donc eloko ngana ko senga premièrement mboka na biso tozana bato basana ba moyen bazebele bave bango pe na temps ba masolo 25 ans passé pe wasada ba prêtre ba masolo ezali donc eloko ngana ko senga si ya moyen ko sala basangana basala eloko moko ya bien oyo ko sala ki chaque année ou peut-être après 5 ans ou 2 ans une année passée après ezalaka ne eloko moko basala la biso ya bien o to yebi ke ezalaka ndeti to mona kana ba France kuna ba Paris Saint-Germain wa wapi o ezalaka ki babeta ka ndule partout monde entier batalaka bango et pourquoi pas Congo moko munene boito na richesse na biso to zana ba moyen na biso donc ça eloko esengaka ki basangana bazala union bazala bomoko soki si y a pas de moyens o bango bakosala na bango i peut-être mutu o monique a sa possibilité parce que tozana ba prêtre bazali tozana ba bailleur de fonds ya makasi bazana ba mboko ko sala pe loko oyo okilipe e kamwe donc ke sala nga bien basala ngo bien ezala ka pe ki honneur batanga ka yango ndenge to mona ka batanga ka pe ba pays mususu ya biso pe batanga ka ngo soki manifestation moko zali to loko moko zali osobenga pe mwinga ndika ka mikilite awa naza mona naza na kotoki ngani dala masole za bodo ki sala ka bien donc souci na nga pena na ozala ngo eloko basaleza elembo ya bolingo nini okoki reprocher na bandeko na biso misusu ya balanga nzembo o bayoka na rate bazalaka na mwa ba conflit na bangambu na bango. Bon eloko ngana ko senga kaka na baninga na ngai o batikali ba artiste ba star makasi soki peut-être balobi na famille nyonso mabezanga kate mais babongisaka singa famille benda na kamekata na kate kokata na kana ezalaka kaka soki liwa soki moka keiseke basusu baike batikali donc eloko ngana ko senga ba o batikali si peut-être boyoka nizalaki te na kosenga bazala esika moko basangana lokola bana papa moko mama moko makila moko wana yango nezetambusa biso toujours Congo parce que za mboka na biso lesanga sakul to za makila moko toujours bokabonisa te donc na kosenga basangana basolola esika mabezalaki to tete yango to se ranger yango ezonga malisusu te ezalate yango pe ko sala fierté mboka na biso parce que ba ko pe batikali soki peut-être boyoka nizalaki te bazala na boyokani mais faire rigola pe balobi azalaki moko azalaki na wenge mais tomoni na affiche ndenge ba concevoir ba leader ya wenge ndeko na biso faire rigola batiete na ba fiche wana omoni likambo ndenge ni bon likambo wana ya olobeza ebele vraiment te parce que frère c'est un leader aza leader donc we aza papa o a formé banebele parce que aza motema malamu na sepelaka neno na kumisaka premièrement esika wana parce que aza motema malamu bana nyonso babime pa na ye bazalaka toujours na vie ya bien malgré tout ya gravité mais il y a d'abord des possibilités senga vivre bien ba vivre pas en paix donc eloko na kosenga moni na batanga na tangu les alaka
fer ayaka nanu te fer ayaka koya nde nsima donc soki aza te toyebi te ndenge nini basololaki mais mpo na nga lokola babengaki bato nyonso bazalaka na wenge baya kaka donc ekesala vraiment bien na ndenge mabe te soki pa ye te masolo eza ebele esili mpe te donc nzambe abatela biso tozala kaka na vie oyo ekosenga peut-être à la prochaine ezala nayebi ki fer egola akozanga te Jésus de Nuance mystère Lovaluva akozala wana. Merci beaucoup. Opesi bambote na banani. Bon, bambote na ngai napesi na bamasa na ngai nyonso bao balingaka ngai napesi bango bambote belé ba Blaise Eboula ingénieur Balumeda voyant Bauniema Nkoi donc bambote belé ba ope basala ba nord na ba sefa donc yebi kané salaka masolango yango Japon kitendi yango ndu les ebeta donc bofanda botala na ba télé ba journaliste kitoko ya ba bogar donc ndu la kitoko donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote mbote on a masolo ya wenge 4x4 ndenge nini ozomona organisation ya programme mokolo mwali wa organisation kitoko tala ya mama na événement donc biso tout ba ya 90 so 80 donc toye awa po ezane wenge donc makambo lelo jeunesse se retrouver musique et yoka kala musique oti lelo batika na ba nostalgie nango lelo zo yoka ngo lisusu boye na matoi no esengo ni oza na mokolo lelo kaneka na biso ba chanson mo to yoka ba chanson avec anthologique donc ya ba œuvre ya te bilo mo ya kosa le kate to kosa kate to beta kane donc ba chanson anthologique o tika la ba éducation donc to yoka ngo lisusu donc plaisir à trop tala disposition babillet mbata ebele na stade kolobela te ndenge nini omoneli côté masolo ouais, la piraterie n'est jamais finie donc piraterie ezalaka mais nde bajane eza te vraiment soki na mbata toyeba penser à cacher donc so cacher eza te tokanga totie ona na maboko ya leta ti toyolandela toye na concert toye vraiment concert toyobina toyosepela taka le 30 juin lisusu donc mama na événement masolo lelo na ebité lokola jeune est-ce que loko ekoki otika la teke mokolo moko to sanga na rappel lisusu pona ko tombola vraiment mindule ya mboka na biso bon tellement musique ya business wana siko komi siko makambo fo batsande mbongo donc ba musicien ba oza musala na bango donc wana vraiment na côté wana faut vraiment makambo muta makambo ne muta proposer ngo donc na sepeleza la pe bongo ke tika la to commémorer ngo chaque le 30 juin pour le roi mois date ma et tika la mitu na biso mais tellement business wana fo ba bailler de fonds ande to lobara batsa makambo tika la vraiment lelo ba fan basangani loko la moto moko ezoyi banate aza fan na nani o aza fan na nani et nini osali constant loko la jeune komona batu nyonso basangani loko la moto moko pona ko tombola mindula moko mais foto sangana loko la moto moko bana na tout landaka wana bana na to yebe ba faire ba fali banani ba utaka pa na bango dans la minute so za ba fanatique à faire ba fanatique à JB ya nani ya fali ya JDT ya nani ya basangani po ba papa ne ba betati donc faut ko makamba tout moko donc osenga na ba jour à venir na ba iwenye ndenge basangani bon na osenga na bango ka batika la de oya tellement mutina comme dans le pango na mais oza siko lo mo ya famille donc basala ngo chaque fois no bomba biso fa masolo oyo vraiment za retrouvaille mikolo yo le kandembo pe betaki donc bayo batombolaka pe ndembo ya mboka na biso basanganaki babetaki bale na libulu ya Stade des Martyrs et lelo pe tokuta lisusu na mindule boni ozotala pe na ngambo ya ba politicien mboka na biso ouais mais nga vraiment za politique donc ma sola politique na tsango vraiment libanda donc ngalobela mingi musique bale donc politique na mona ngo et alors moi bon na maîtrise na ngote donc na lobela ngo vraiment merci bambote no pesi na banani bambote na pesi na bana na sapoto ba na minute na pesi na bana bandal mobimba po ya mamai donc to lo baraka de bambote belé na mama na nga Jolie Botale bambote belé na Christian Botale à partir à Strasbourg na Paris bambote belé na masa na nga Sopa motabeta ka liboso pe na sima bambote belé na staff meya comme bambote belé la masa na ngai maître la sonne maître Ndao donc batutu donc on est ensemble nini okoyebisa na ba combattant ya poto baboya ka ba mission na biso babeta mindule libanda ya mboka komba babunda yango sur place babunda yango libanda mboka te baya babunda yango merci beaucoup mbote ndeko kopesa ngai kombo na yo bon kombo na ngai Adrien Lingi ndeko Adrien esengo nini oza nango na activité ezosalama lelo le 30 juin bon esengo na ngai premièrement eza d'abord pour na osala publicité à la société na ngai Parlement qui est le sponsor numéro 1
Et deuxièmement, ils ont retrouvé mon depuis des décennies séparation à Bango. Bateau va CP Sabiso la génération Wenge et les lots bango sont ensemble dans un même podium. Donc ils ont essayé ma casse. Toye ko se divertir et le monde ba icône la musique congolaise. Oyo ba simba ndombolo ba simba penza donc le keto. Donc les grands Weranson et son ami JBM Piano. En tout cas, c'est ma casse la population est toyée. Donc il peut la visibilité à notre produit prémisse qui est la Bralima, les sponsors officiels. Yango ozomona biso na wenge koko lelo yo Bralima ezokoba kolakisa bana mboka kezalaka tina moya lelo kaka masanga ya mboka nini koyebisa na bakonzi na biso ya likolo esiko ozali e na balolenge ya baaktivité ya boye nini koki osenga lisusu na bakonzi ya likolo na bajour à venir oyo bakoki kosala lisusu mpona kotombola lisusu jeunesse ya mboka na biso. Bon, et l'autre aussi à bakonzi ya biso. Premièrement d'abord il faut baeba ko promouvoir jeunesse. Ko promouvoir jeunesse comme la jeunesse peut misala parce que mon appli pas la jeunesse, il y a ba jeunes misala les alités, il y a tout le monde en délinquance ces amours ebelé. Na ba circonstance à boye pe na ba situation à boye, il faut un peu une fois là ou deux fois là pour rassembler jeunesse pour également na sorte mon éducation ya masse et qu'on permette que jeunes azonga moto azonga jeune aza peine bagage aza peine conscience que aye pour va se divertir exactement ko ça ko semer des ordres c'est un peu ça on aussi va konzambo ka ba mengampe ko revoir na kawana pour la jeunesse donc il attend de diplômés de licenciés de gradués mais il n'y a pas assez de travail. Au moment où on a essayé pour monnaie, on a bien à 5 000, donc il s'est soucié, donc il y a une cascade pour le Cambon, on a boulot exactement à ça de nécessaire que Azwambongo aya à côté conseil pour na kuiba pour souci en mboka na biso. Tolo bela pena no mindole yango ya mboka na biso, wenge 4x4 bazali bato yo tina mo ya lelo. Mindule na bango evanda pezu esika na mitema ya bato nini okoki oloba par rapport ya musique ya mboka na biso na moi mwa lelo ndenge kono. Bon, musique na biso ndenge toyebela na kala ezali ba changement éducatif mais lelo ekona ba insanité mwa mingi yango tosenga na ba leader oyo bazali ba icône notamment Weranson, JBM Piano, ba menga un peu ko réglementer peu ba style ba sorte ba chanson na bango parce que au moins ba génération zoya ils ba chanson to landa ba parents ba grands responsables so ba chanson to ba insanité belé en tout cas ils ont vraiment éducatif ils sauter alors ba menga peu ko réglementer ba lolenga ba nzembo oyo ko éduquer masse et non et ba ko faire perdre masse c'est un peu ça donc il va menga peu ko revoir la composition na bango oyo ko ba ko même un peu jeunesse na espoir moi de l'avenir banze monini o se souvenir nango lisusu ya wenge ya kala Nikid ya on dit là to yoka Nikid ya ngwana merci belé mais Nikid ni tozela bambote no pesi na banani bon bambote na pesi na ba congolais nyos parce que toya na cadre te o nga fan na wera o na fan na jibe non toya na cadre ga ita ba congolais bana mboka te soutenir ba grand leader na biso mboka ya musique congolaise en tout cas mbote na batu nyonso oyo bae na concert plus particulièrement na ba consommateur nyonso ya produit Bralima et je salue aussi ma grande famille Bralima. Et je dis un grand merci na mon général Silvano Kasongo pour la sécurité ya malamu ya kimia boyo tozui na mokolo ya lelo na stade na biso ya martyr donc papa kobaka kanengwana coup de chapeau vraiment na baye la police na biso ya mboka donc biso na bino tolobaka tokotikalaka jamais ko kabwana et je dis un grand merci na premier citoyen de la ville de Kinshasa papa Gentini Ngobila Mbaka donc je dis un grand merci le leza mokolo ya sengo na moni mwana mboka boni masola mindule ya mokolo ya lelo en tout cas masola mindule ya lelo eza vraiment ezongisinga na kikala na zongi vraiment série wana 16 années la série ya le fait Mobutu pour biso to bana wenge malgré biso bana wenge au moins na kitambo na ko représenter venanga Robert Kokota venanga ya palais venanga Passia Kusangila donc bazaba l'un des pionniers au bazala la kati
donc etake mwana soda ya wenge lisusu kitambo bandal eloko moko parce que maramango ebanda na bandal mais lokola Kinshasa ebanda na kitambo lokola Kinshasa makambo tu belge atikaka première commune conçue na ville ya Kinshasa kitambo yango na ko représenter bave nanga pe ya kitambo. Nini okosenga na bana mboka na biso ndenge basangani lokola moto moko na ba jour à venir nini o bakoki kosala etikala pe lokola référence oyo ata moto ayelobi soki atali yango ayebi no o wenge. Ouais, l'unité fait la force, l'union kokabwanezaka mabe oboni kokabwanezaka bien te. Même balobaka la famille est sacrée. La famille est sacrée omoni kokabwana wenge ekabolaki pe ba famille belé. Ah, sobo bebani même na mwasi na oka wenge panzani na chéri na yo wenge panzani mais aujourd'hui lelo na ndimite que non bato tu bakabwana même na ba famille bazongana bato tu bakabwana ba famille bazongana eza bonne idée. La famille est sacrée loko ngana ndo tirer na wenge bazali na bomoko division ezalaki te donc baza bato bapesaki biso exemple ke non kozala bomoko eza malamu oso tali boye bana wenge nde bazalaki omona nde bauti na libumu ya tata moko mama moko mais ntango bakabwanaki epesaki pasi makasi lelo bafamille ebele ekota guerre ebele ya likolo ya wera na jibe ozo comprendre lelo mais lokola bazongani bafamille oyo mpe kabwanaki bazongana. Mais pour votre information, je tiens à dire que ndenge tozofuta babillet boye ndenge tozofuta babillet boye eza mpona toye apona esengo te tozocompatile mpe na bandeko na biso ba FRDC lokola banguna bazana mbilinga mpona kosala mabe na mboka na biso na este du pays bazana posa baokipe mboka na biso sikoyo tosala eloko mpona kotelemela bango awa toye na sentiment te mbongo oyo ya babillet oyo tosomba il faut ekende kuna. Je tiens ya koyebisa le gouverneur de la ville organisateur ya makambo oyo il faut vraiment bacha makambo sérieux bambongo oyo au petit peuple asombi babillet toye mpona esengo te bandeko na biso bakokufa na este bambongo oyo batinda ba FRDC bamapinga na bitumba o babunda bitumba eza pasi ya bitumba eza pasi donc baje ezala te ke non mbongo toka boto wana obenga Gilles alingeti akitambala moko ije wa directement. Alors son excellence son éminence Gilles alingeti ozap yawata na makambo ya stade des martyrs vous comprenez akapela nini ya wenge vraiment dans la soko yoki ya kotika en tout cas si je comprends bien mokili monde a surprise etika ngai banzembo ezebele bapapi masampu banzembo loka ba ami kapangala mais du coup na osaka mo eloko moko boye mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te baninga na komisa bandeko nde banguna nanga bachelanga mitamu nzela nyonso po baluka vina ngai yebeba ikamba kokana esimbaka te toujours nzambe ya kosukisa mama nzambe tata yo mokonzi osueta moto te mabema mokili rafe mokuna opesa privilège na mokili moto nyonso aluka aose okaba badon mpe bachance na moto nyonso aose apa sa voyage yave nanga tata mobich bonini okosalanga boye yokotika moto na susi désespoir na kati ya motema bonini okosalanga boye voyage yokotika moto na susi na meje kaluje
nanga azangaki konti kala kaka mpona voyage mpe po yekomata masuwa yekojola motema mawa loboko ekopepa oyakei ye nzembo wana elelisa ngai nazala na nzele moko boye akenda mikili na nzele nanga moko boye toano vivane soki nayaki nzembo ya voyage ebande olelisa nga loboko ekopepa oyakei ye motema mawanga basusu bakokendeke voyage ya makambo basusu bakokendeke voyage ya kelase kasi yokotika te susi moko na motema ya moto ale maindo nokodaedae mulolo yiki mamwe na mulolo nasuma mulolo sebefiene mulolo nazaka na susumaka vocal ya pe nanga mana chante comme mana chante mwana mustetela wanya mukala ni ngala inga nangani ni mwana muyama amina pole pole sha oui, Mindoule, y a tant de gens qui voilà. Bon, on a un sentiment parce que biso to abana kala qui lelote biso to bona biso qui lelo biso qui kala sera ba manga 1990 manga au moins que non qui kala zozonga kaka lelo le manga mututu comme la ta manga donc mututu comme ka fola ta manga au moins que qui kala ezozonga kaka qui kala ezozonga lango bambote na opesi na banani ouais bambote na pe voilà nena ebo na yo soutenir venanga Robert Kokota na bosanité mwana kitambo venanga Robert Kokota mwana kitambo ya tongo ouais venanga ça fait beaucoup de temps toto zané na Béatrice expert nanga fozala venanga passa ku sangila grand frère propre ya Karine 1000 euros sur na ka Babylone musique mo betaka wana romona penza venanga passa to zara à chaque fois ve azo sa petit nanga yi kozanga te ya ko soutenir biso alors bambote nanga na pesi beaucoup plus na bana poto po biso to zara déjà awa c'est bon na pesi mbote ba venanga kosa warika en direct de Bruxelles moi na Belgique ndasa 32 ans na mikili na pesi mbote na venanga yi songe kinchona bana Bruxelles na bosani TV na ngai Las Vegas Kinshasa mwana Paris bambote to na bana mikili mama Vero Mulanga na bosani te mama Vero Mulanga mamwetu Vero Mulanga baemba trop et puis sans oublier venanga Dudu Adula ya Zaiko mtabaka yo linimola bani mabeba kwa magawana venanga Dudu Adula la kitambo donc après événement awa tokutana ka Babylone na venanga passa ku sangila to zalawana donc voilà donc quand la tête délégation ya bana kitambo bazoya mais étant que leader na bango le représentant légal pour makambo nyonso yo otomona o Gombe o GB o Masina Kasavu Butu makambo nyonso ne banana kitambo parce que première commune conçue na ville de Kinshasa za kitambo au Belge atikaka yango na ye étant que autochtone légal yango na représenté bande konangai voilà c'est le plaisir est partagé merci beaucoup merci et je dis un grand merci donc na ba fan nyonso ya wenge oyo basangani mokolo ya lelo et na pesi mbote na mon boss Josué DKS donc bana nyonso à Norvège bandeko nyonso boza na Australie donc JP Landu na États-Unis salaka ndenge toyokana ki wana na pesi bino ba mbote belé tozaka lelo nenge putulwe ko matalelo na mabele ya stade toyoka lisusu banzembo oyo toyoka na kala toyoka lisusu bankunga oyo etikala tina moya lelo na mitu ya batu donc soki toza même penser na mwana mboka Enoch Mfinda et on se retrouve mbote ndeko na ngai mbote tumoni yo na grand retrouvaille ya bayi wenge basangani mokolo lelo awa na libulu ya stade des martyrs mpona kozongisa lisusu ba amoureux ya bonne musique mindulo bayura kala etina moya lelo ba consommer yango toujours nini okoki koloba par rapport ya l'événement oyo ya monene toza na mokolo lelo bon premièrement na oloba ki oyo eza
vraiment événement de Otoloba pour tango nge banda netinga na botama na mti to banora sang so biso to yo ke lenya wenge tango guerre banda jibe na wera de to mi okota pe na masolo eza neni te babanda vieux Blaise Boule et tout ça ngati lelo na eba nanu te ke muto abimisa idée ya na sala wenge azala nani donc nalinga vraiment muto a expliquer nga avandaki yemoko avandi na parler ba boule ke non to sala wenge abando benga ba jibe ba wera to eza idée nini donc ti lelo na lukaka muto ayibisanga na tuna muto na papi mboma na officiel na ya Facebook a expliquer nga tete maki atanga ba message belé mais vraiment pour nanga na mona ngo maman événement vraiment net comme ya Georges Forman na Mohamed Ali donc lelo vraiment na sepeli comme moi c'est nanga vraiment la bino to tika na ndako to ke biso mo to vivre total est-ce que ça vraiment qui est basangani est-ce que ça vraiment qui est wenga kala na kende bando yemba de ba père ba expliquer biso et ça bongo to za wenge mususu ya omoni vraiment to yepoze sengo mingi événement moi munene na mboka na biso faut tous tenir en et le motiver nga plus et ça quand ba lobby que moi parti à mbongo to sombi ba biais ba rotina ngo pe na est ya omoni to lati vraiment ba drapeau mboka na biso pono la kisaki malgré to concert mais to za na matanga to za na problème ya est kuna ba to bazo kufa to contribuer pe na biais en même temps par année kendepe mais que quoi na maboka bato bakomisaka yango te ya omoni na ye vraiment c'est mon makasi pona ngai nini okoki koloba par rapport ya mindule ya mboka na biso ndenge baiwenge babandai kobeta mindule na bango na baloyembo na bango ya kitoko mais lelo yo insanité evandi na kati ya mindule ya mboka na biso ezupesika lokola mwana mboka patriote nini okoki koloba par rapport ya bensanité ndenge ezwesika na misika mboka na biso bon elonga na lobeza nana conseil apesa bango te po ebandeli nanu bango moko bajibe na bango nde babandi yango babanda yango bango nde baluka yango barando na banini ta bakabona bakomi ofinga yade bapeti na balanda pe na sima mais ko basangani balaska bonne voix ya batusu balanda neti la fois passée na oki kofina waze quoi basangala et pesi pe bien ndepe ezotambola bongo na biso pe to sala vraiment que to sala bomoko de façon que mboka na biso ke liboso po ko fingana ko blobana ko sa barankine etamisa mboka te nini okoki kosenga na bana mboka na ba projet à venir oyo ekoki kotika la paix histoire na kati ya mboka na biso ko sala malamu solo sa musano malamu ekotika na histoire vraiment na mboka na biso un jour pe au sale événement bomoni batu babumi ba misala ba yepo watala yo ezaka pona ba événement obeta batu ba concert te eza batu mususu aza grand artiste asala musala metema asala ngo bien to moni akufi bo batu baki pe na yango te so moni ngo pe mais là mutu mususu pena so daye vraiment batu bazolela balala libanda donc c'est ça et lora ko sala malamu na mboka de façon que un jour batu bakanisa yo donc lelo yo ba combattant na biso baza à l'étranger bakoma koboya ba musicien na biso babeta mindule kuna nino ko loba na ba combattant nyonso baza libanda mboka na biso bon elo na senga ba combattant ba libanda mboka nga na pesa bango raison na pesa bango raison mingi pourquoi po mboka na biso to ba motema beleki mutu na mutu atara avantage na ye nde ba musicien babeta concert wana bazo mbongo ebele o babwaka babanga bapesa bango po basa ba chanson et ba contribuer nani to rappel balila ono to beta musique au moins na bazobwaka na ba carte na ba 100 francs oui po bango na organisation ezate siko ba combattant bilo basala na poto balukaka vraiment que logique nan tout d'abord banda aw organisation banda aw ordre banda aw bino moko na babongisa na mboka na bino awa est-ce que lolenge salamaka ezalaka longonia ndongo monela kango bon eza malamu te po epesa isala nanu soni nde nasengi bango napesa bango réseau bien sûr mais nasengi bango bayokaka nanu baninga mpe soki baza kosenga bavanda basolola oyo bapesa babisa barecommandation na bango eloni bolingaka basala oyo baza kosala te bozobengana baya kobeta te babongisi yango
de façon que prochainement ezala malamu po eza elo moko balakisaka na mboka na biso libanda mboka eza malamu makasi nde le toyoki ke maître Gims abeta na ouverture mondiale donc eza po azobeta na France te mais aza congolais d'origine a nde fali auto beta na Cannes et vraiment ya kolakisa pena mboka na biso ke non toza na batala toza na bato mais bana poto balimisa bango bakoma pema bapusa pembe na bango ba exiger pena eloni balingi pena basala po ete babetaka ba concert kolakisa mboka na biso ekendaka vraiment liboso lelo eza mokolo mpe ya fete alipanda 62 ans déjà yango oyo nini oyo yo okoki komona lokola mwana mboka oyo bakonzi na biso bakoki obongisa lisusu davantage mpona population? Bon, mpona mboka na biso lelo eza indépendance de 30 juin ya nde nalongola yango nanu chapeau mpona kohonorer vraiment mboka na ngai. RDC eza mboka histoire makambo ebele eleka oyo bapere na biso bando obeta biso masolo biso tomona yango te tozoyoka kaka mais siongo makasi na nango mingi lelo eza evenema ezoleka na échange kuna nde mokonzi ya mboka asali effort ya komema ata eteni moko etikala mpona Lumumba vraiment po il faut tozongela bahistoire na biso ya kalakala wana neti lelo bato babundele indépendance na biso Simon Kimbangu Lumumba bakasa bato wana nyonso tokoki kobosana bango te et surtout que azala na motema kolimbisa po toza na poso mpe mutu neti Mobutu ko one mpe zonga awa alimbisa donc tolimbisa bamabe oyo nyonso basala mpona mboka na biso baévénement ya bale 30 jours ya boye ifo ezala bafootball ezobeta nde tomoni match oyo tobetama le 28 Rangers de Ring donc ozosentir vuya mpenza ya Congo te et pourtant eza compétition moko ifo betama vraiment le 30 juin de sa journée moko vraiment ya kopesa mpenza longo ya kopesa mpenza donc valeur makasi le 30 juin yanga na respecta ba journée na mingi so eza férié vraiment qui activité que ça les ate na vana na palais pour la commémorer ba kufa kala pour na mboka na biso et surtout que na ora ba lobela mingi Simon Kimbangu te mais ala mutu mo vraiment aloba banda 1921 il faut battre la canne et bien vraiment pour na longonya. Merci bambote no pesi na banani. Premièrement mbote na nga na pesi na chérie na nga maman Clarisse Mizelo. Maman Clarisse mbote. Maman bana na nga na pesi madame ani wetu place avandi na bana nyonso Jackson wetu Bobby wetu Martin Mouya na pesi bango mbote. Kuna na monga fula na pesi maman Vicky Tilemba place avandi mbote mingi. Papa Lik na petit na nga nyonso au baza kuna vraiment en mode mingi sans oublier mes collègues arbitres tozana bango na mboka Kinshasa Union Semupemba Dimi Barout Junior Bianani Makombo Rambo Yannick Kabang vraiment ba mbote na bino ebele sans oublier mon artiste préféré Daré Lokamba vraiment ngai ya yango lelo pe mo l'anniversaire na yo na sire kuna vraiment la beach ezoyinda. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Maman, Nino Kokyo Bakisalo la moi si par rapport à l'activité à mon nene ou tout ça dans mon lelo. Merci beaucoup pour la parole. C'est le coup d'accord Bakisa. Mukolo lelo eza vraiment mukolo esengo makasi. Nde na dimi kotika na kukobima ezi ya liboso ezali na mpona mukolo lelo eza mukolo ya indépendance o tozwaki bosomi. Lelo tomona ni batu na kati ya batu. Na ba oyo ba se sacrifier corps et âme pona lelo tomona na tobima pe. Po basi bazalaki batu moko bazanga tina. Mais tozwi indépendance tobimi pe batu na kati na batu wanko. Lelo eza mukolo esengo makasi na pesika ka merci pona mukolo lelo na sepeli vraiment. Merci Nino Kokyo ebisa na première dame na biso Maman Denise Nyakero. Na Maman Denise Nyakero nazo souhaiter bonne fête ya le 30 juin ya mukolo lelo. En tout cas lemba biso te. Azala wana mama pona biso azala molobeli na biso pembeni ya papa. Alobela biso ya malamu atala oye leka te abongisela biso koleka oyo azokobongisa. Merci bambote pesi na banani. En tout cas bambote nanga na pesi na mobali nanga papa Justin Katambwe na pesi ba nanga Vicky Katambwe Grace Katambwe Clagis Katambwe place bazali bambote ba gros bisous.
Merci beaucoup. Merci papa. Merci ndeko journaliste. Comme on a M. Piro, ngani ngana bakisa boye. Surtout pour l'événement lelo. Toyeli musique. Soko moni lelo oyo ba papa ba via ba 60 ans 70 ans. Na ba jeune ba 17 ans. 16 ans 20 ans ba ye. Ils a pas mbaté. Parce que na ba vieux na ba petit ba comprendre que boule salima na bato. Mais eloko na regretter kaka. Ndenge bango ba okende. Ndebe ba vieux na biso ba madilu, ba tabulay, vieux na biso beaucoup, ba kenda, to banga pe génération ce que to kotika na nini. Tozo banga surtout pour nga amoureux ba biso ba amoureux musique. Parce que les autres on comprend eloko mo OK. Oh, il fallait pas relever la musique congolaise. Bami yebite que charge ça na maboko na ba. Bazuli susu ba et alors muta memi maki. Aye ba valeur maki ta suka maki abambi na se. Nde ba bomi musique congolaise. Tuna bango bato bazolo bangana danser, ngana oteka na top na vente en ligne. Tuna style la musique ozo beta aye bien ngote. Aye bite. Alors que musique congolaise c'est rumba. O bilo bo beta la biso na yangote. Biso musique na biso ebala monde ate parmi ba grande nation musique. Parmi ba grande nation ya musique, c'est rumba congolais. Biloko bo bete la biso ya aucun studio oyembi instrument bandi ko landa yo te yango te biso yeba grand musicien. OK benda boye vie lutumba bandi asimo ye test abandi landanga. So ko kite ba biso te zonga. Yango moni bato akala tu bazaka ba grand chanteur. Mais ya lelo oyo bozaka bozi facilité moko boye. OK kaka oyembi biyemba emana mélodie abandi ko bongiselo musique studio. Eza bien te. Alors comme solution na ko pesa. Gouvernement na département culture et art. C'est possible to se sa musique na biso. Bo organizaka ba concours. Et ça dépasse le succès dans leur mususu. Parce que même Thompson a repris la Gambelle, il était comme un fort parce que c'est soldat. Au moins, Thompson a normal, attaque il a été. Abimim Piak. Bon, organiser un concours chaque année. Boté Benambongo. Que Mouto a bêti Abimisi meilleur album de rumba congolais. À Nota. Chanson Abimi meilleur chanson rumba congolais à Nota. Au moins, la pétale va au aventure va au sala. Voilà la musique qui était. Comment ba ivoirien ba tuli bango musique au bobeta o euti wapi décalé ba bité to s'inspirer na rumba congolais. Siko yo mutu ba s'inspirer pa na yo ozi o ya yo tiki o lobité na comme bobeta décalé. Musique ba ivoirien ça dérivé ya nani ya rumba congolais décalé ndombolo. Siko yo yeliso ozi ndombolo na o ezaki la top obomi. Di boy de biso. Tobanga génération future que musique congolaise vende limora boy. Yami balé concernant bande qu'on a biso à est. Biso tout, tous a même moral. Moussa petit na suki za ranzoto moko. Mutu moko ta ko sepela. Surtout la date à lelo, auto indépendance. Ba père na biso ba daya ba koko na biso ba daya. Ba daya po biso lelo to zala boy. Eza ba politicien, eza ba consulat biso ba soda, eza biso ba petit peuple. Bato wana ba sacrifier vie na bango pona biso. Ni nezanga biso pe to sacrifier yango pona ba. Pona futur. Totika ceux qui trahissent ezalinde tozo yokaka botika yango. Parce que bato ba kufa wana ba bandeko na biso. Voilà pourquoi toye lelo na concert à soutien. Ya FARDC pour FARDC. Toujours le loi makasi. Abeta penza. Voilà ba puku. Est-ce que benda batika biso combat benda na ring boyenga et alors nga na Tyson. Na osala ni na okokata. Toute ba communauté internationale tika ba aventure na zo sala. Atika biso benda na ba nyangu ndwana. To beta ba 2 jours c'est trop to beta bango. Alors toza la bino mémorable. Et bino passe et biso passe. Pour preuve biso tout un stade de martyr. Voilà ba politicien congolais parce que na yoko soulever qui dossier politicien congolais. Et là on sala ba politicien congolais za nango ba ambition te. Et za nde baza na bolingo mboko te. Et nango ba ambition te parce que tous les partis politiques objectifs ezali quoi qu'on soit pouvoir. Mais
Pour le Congo, on doit pouvoir noter peuple. Total les États-Unis, Obama a fait la campagne contre l'adversaire naé. Mais il y avait danger. Attentat mo Salem Obama lobby pour l'intérêt américain na tiki na kosala sous campagne. Adversaire il fallait profiter terrain. Habiter ngaipe na tiki na kosala campagne pour l'intérêt américain. Nini siko ezo zanga bino ba politiciens congolais pour l'intérêt à Congo, vous avez même morale. Tout de suite, vous votez qui sont tout 5 ans. Après 5 ans, ils sont mokoye. Tu as un programme na logique wana. On va gagner dans l'élection. Merci. Ndeko nini okokyo bakisa pona milulu ya mokolo lelo. Ouais, le lolo bakisa o eza événement. Donc na ko raté yango té événement o. Wenge ezalaka ngala mukie. Mais le lolo na suis conscience wenge kabwana. Solo basangani na rozanga te. De idéologie mo o ya biso pana kini. To rozanga idéologie wenge te. Donc to soutenir bango. Et de l'Ocha Gitoro, de CPL. Nini osenga na ba leader na biso ya 4x4 o bakoki ko sala pe na ba jour à venir. Ba leader na biso 4x4 osengi bango bazaka na bolingo ensemble wana et puis bakopenda bana sima na bolingo na bango. Donc c'est ça. Merci. Voilà, merci na babone nyonso ya DKS net donc to komi na suka ya masolo na biso ya wenge donc bomoni bino moko nenge libulu ya stade de martyr ezalaki craqué bomoni bino moko nenge baimboka baye vraiment ebele pour na ko soutenir clan oyo ya wenge 4x4 donc je dis un grand merci na Mwana Mboka le cordon Enoch Mfinda et je dis un grand merci à mon boss Josué DKS motema ya mama Laure Yongo depuis Norvège bana nyonso ya Australie bambote na bino jupe landu na États-Unis donc na bosani yote ya yo yangwana bandeko nyonso ya biso baza na Norvège donc bana nyonso ya Norvège bambote na bino bana na biso nyonso ya DKS net donc ya bino yango wana wenge 4x4 eza bangonde babana masolo ya wenge et wenge 4x4 baza bato tina mo ya lelo mindule oyo babeta etikala ezo esika na mitu ya bakongolais et wenge 4x4 bato ebele ba se souvenir na bango na banzemo na bango ya kitoko et bato ebele ba se souvenir na bango na ba test na bango ya kitoko ba mélodie na bango oyo bandaki kosala en sorte bato ba se retrouver et bomoni ndenge population elobaki na micro na biso ya DKS donc tosengi kaka na baiwenge 4x4 donc unité bomoko o bolakisi vraiment eko ba kozala kati na bino et tosengi kaka na ba jour à venir bosala lisusu be exploit makasi koleka oyo tomoni mokolo ya lelo donc toza pe na posa ya basale ndenge kaka bana mboka basengaki na micro ya DKS pona ko vivre lisusu batan oyo ya wenge 4x4 donc quant à moi le Goliath de la presse congolaise na pesi mbote nanga na de Bruno Kabangu depuis Europe Zozo Mayulu depuis Europe donc na pesi bino bambote Manuel Mayulu na Turquie bambote na bino yango wana Ladi Mayulu depuis Turquie bambote na bino yango wana quant à moi le Goliath de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda je vous dis bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antika ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti par na dala suku na tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net aïe 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 non ça m'a été bon na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net bino nyoso lingaka tonto su lo hésité te cloche ya notification yango wana na rouge lolanda ubandina na rouge point alolande cloche wana po oyo nyoso kukota ozwaka yango uzana poso tala bagagi ye bien uzana posa useka uzana posa ya divertissement au tu ne seras jamais déçu.